misu ekomi peneo. Olokola, moi molingi kobima o. Kasi libota na nzambe bazali kolala o. Yango nde o mawa na ngai. Soki maya miso na ngai ezalaki monene lokole balemelenga na lelaka na ngai o. Kino libota ebika o. Ima o. Soki maya miso na nga lopinga ezalaki monene lokole balemelenga na lelaka kaka o. Kino libota ebika boyaka o. Baninga nanga tolamuka o. Tango ekomi mokuse oyaka o. Ndeko welela tango e. Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote. Ebele bisika tozali bachar internet na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV. Ya Mamour apesi biso bambote. Ebele bisika tozali pe bisika tozolanda na ngonga oyo. Ya Mamour atombola nzamba Israël pambate. Na grâce ngolu asalaka biso kolala kolamuka eza habitude. Nzambe wana salinga ina yo ngolu tobenga mabato na bomo. Lelo ezali sujet ya kokumisa ye. Ezali sujet ya konetola ye bisika. Tozali bandeko ya Mamour bachar internet na biso ya Mamour lelo eli biso nina mokona lelo ya Mamour eli biso tomi tuna nanu bandeko. Tokomi wapi tomi tuna. Ya Mamour eli biso tomi tuna bandeko tokomi wapi. Tok on dirait tozande kokosama. Oye loba nango ba kinwa mutu abatamio alekio na mayele. Toza komi kosama bandeko. Tozonga nanu lelo toza la retrospection. Tozonga kati na biso na bomoto na biso tomi tala na makambo ezoleka na mokilo. Est-ce que ça normal? Tout est normalité bandeko nanga. Une minute de silence to sala atang ba mort ba kendaka ba wei ba kendako ba mona biso to telemi to bi une minute de silence pona ndeko kingana sili kotika biso eza nanu une minute de silence lelo pona kozala nanu ko reflexionner ba message ba mémoire na biso to komisa ngona nu fresh une minute de silence to kanisa nanu makambo ezoleka eza normal. To eza normal to bozo ani ko kosa peuple to bozo ya ko sakanela biso public to ki koloba bandeko ya Mamour pasi na motema pe mawa bandeko to komi wapi to fongola miso na biso na makambo ezoleka pone tinga Mamour pena na ndimi na ngangoti na kanisa no muke avana loba na tourner bibebo na ngai 77 fois lo bible pona yeba penza makambo ezolekeze ya solo to ya lokuta bandeko na ngai to songa nanu kati na biso bandeko bolanda ya Mamour na mkona lelo na bokebi nyoso bandeko to fungana nanu miso mwasi na mobali bolingani tangu to lingana ka bandeko je suis déjà une grande fille parce que je suis une mère tangu to lingana kezana ba makambo la lopoto baloba ba préliminaire. Tangu tokuta na kayo lingaka nini yo botama wapi ba parents no bazaka wapi bandeko no bazaka ba préliminaire ezalaka to beta ka pe ba masolo malgré ne bandeli moi lokute ezalaka nango mais tangu batu bokomi ko kene na rythme moko bandeko nanga lokuta place wana vraiment ezalaka surtout ngo lokomi ko changer maloba neti mutu akosa kingai ako changer liloba ne tanga mon to komi ko kele déjà 1 mois 2 mois 3 mois to komi ko tame vers 6 mois akoluka changer moi liloba alobaki mais lelo biso to sokota kana buzoba bandeko nango ezoleka na ba réseaux sociaux partout dans le monde nga Mamour na bino fille sans polémique fille sans problème lelo pe na ina lobiano likambo bandeko nanga na bolingo Yesu Masia. Comment ça fait-il moi sina mobali balingani ti ba koma na niveau ya libala moi si ayeba te ke mobali nanga aza homme marié aza na bana na 4 mobali ayeba te ke ne nazokende ko bala moi si oyo e koyeba na mokili mobimba. Ça c'est blaguer avec les gens. Et yeba na kanango bazalaka conscient bisika bazali ke loko tozo sala eko bombarder bande ko ya Mamour a elibisoka likambo na si tozo comprendre net ya Mamour asokota to sibi premier point o ya Mamour a elibiso eyindi awe yindi système de GA mobala ke ko bala
Moi si après na sima babimisi libiso mobala ngo kutu abala azana bana na 4 atika bango na kisangani azana bana na 5 atika bango place boy atika bango place boy atika bango place boy tango mobali wana zai ko kende koza engagement ti akoma na niveau ko bala mwasi mususu ayeba kiteke kobima wana biloko ya mike tozo na biloko ya minene cela veut dire bato ba yebani ba lekra déjà na betando tango mobali ozokende ko simba bisiko yebike mwana mwasi wa yebana lobi kuna so na lobi ke na mema to na kose na libala to na sale loko moko e ko yeba na mokili mobimba boyaka na intérêt ondimi na yo osamba to kosola na basi na mino ndaku kendenge lelo nga nazokende ko proposer mwana mwasi oyo mama yo kangaka mutema nga nazokende ko proposer poto bale to benda ka mbongo yaza nango après na sima ekoma nango ya biso ou soit boyebisa ka basi makamso tango mwasa ke omona pena ke janwe baluki lokwa lisolo na betaka kala ya mama oyo alingela mobali na ye mwasi po akende ko batongela ka bango lopango na Kishasa sikotango mobali akeko kuta na mwasi ya malama baluki mwasi akomi kotomboka na sima mais aki déjà trop tard ya copie ya mwasi ya bino peza la ka bongo bandeko na ngai poko tala mwana lokola Rit Misamu mwana ya Marie Misamu tiozo kende ko bala Rit biso toyeba ki Rit te to mona Rit te mais to yokande Rit Misamu na matoi na biso na mama na ye mama na yazala kona soka zoyemba mwana na nga Rit mwana na nga Rit makambo salela ngele kanga na bula nalela pono salela mwana nga Rit mwana nga Rit mwana nga Rit Marie Misamu bomba Rit te lokola fali bomba Marco Sisi te Marie Misamu bomba Rit te lokola Koffi Olomide abomba bana na ete babimisaka Marie Misamu akedeka na Rit mana na lisu na moko Rit Misamu tangu papa na biso wana zokene po abala Rit Misamu est-ce que yeba kite na mutu na yeke Rit Misamu aza mwana aza déjà famoso o biso to bela kanangola famoso o déjà ke mwana mwasa saka de a succès Rit wana alata succès avant ayemba musique déjà basi ba yeba ki o to benga ba vedette aza parmi ba kombo yebani Rit Misamu tango zoya kokota na vie ya Rit Misamu papa oyeba kite kwa na bana 4 5 to Rit tango mobala zoya kokota na vie na au préliminaire ezala kite tu savais ma chérie oyeba kino conséquences ke ndenge nga pena na kenda nga boyenga Rit na signé na nga cela veut dire que il y avait une assurance mobala na talisa ke peut-être que basi wa tozalaka na biso po mibali bayaka na bango ayebi ke moi sa tozalaki na biso to kabwana mama tozalaka na biso lisute o nga na ligi na bala ezali parce que tango zo bala déjà moi si il faut le bien publier il faut le bien alaxa na batu monde entier l'autre ça monde des réseaux sociaux ato ça il kama muke il faut ka eyebana siko mutu asi ayebana yo ke ko bala il faut yebana après na sima okomona basi yango babimi abalanga na sima nango uwayi l'histoire est finie solution likamango tozwaka te ezakaka abalakinga abaliriti kuna esimbi te site solution makamango tosuka wapi baboyaka aboyoto azongeli kuna atikali kana fi wana bande konanga boyaka koluka ba mbongo to eza pena nini boyaka koluka na ba vie ya bato to bande ko basi tangu tozokende bazolinga biso ba préliminaire ato tunaka te ke yona mwasi no ndenge nini bo divorcer ya solo bo kabonela wapi po biso to kola na Afrique ba mso courage na ke na mairie ezate mais muto azana poto azana facilité ko ke na ba mairie atuna bozaka na ba avocat biso mamso na Afrique avocat zate mais vous avez des avocats na ko ke kotambola yeba ke na solo pena mo place ozotia lokolo est-ce que ça pena place a bien le baba Congo tout la dikulu tala bino bozo kota ka bokoti na sentiment to longwe na Rit Misamu te ko koma na Axa Olangi mobali na mwasi na ina free d'ici mwasa bandi ko laksa biloko mama ti mobali na yo na kati ya ndaku bolala kana ye bolamuka kana ye bozalaka bien sans problème mobali ka mbala moko bo osutuka bali non nous sommes quand même des intellectuels. Il ne faut jamais réfléchir kaka bêtement bongo. Boy ko kosa biso ba tozo tala bino me ba conscience na bino boko kosa biso te.
C'est que déjà dans ndako na bino il y avait des problèmes ou bien mobali alembi na ye pour le komika bande kwa mibali basa mabe. Ndeko mobali asa mabe non, to bota mina bande kwa mibali quand même. O lingi ba sala ote ko sala pende kwa muninga te. Donc yo moko maman yebi na conscience na yo ke mobali na ngana ndako to yoka na biso lisute. To sito kabwana na biso to bebala na biso. Mobali na opa ko ke ko luka vi na ye. Ezala bande ko mbali mso betela mso abi mamu ngana lingaka na mwasi na nga. Mais tant que tu komi na ndaku na ko comprendre que fiyo ngana lingaka atikala kana ki chéri. Mais na kati libala eza yete za mutu mususu. Mamu na sala nini? Na zo na nga mwasi na nga libanda. Yo zo pesa ka conseil na bonzame na bonzame mamu mais yo zo tala pasi ngana zo mwana kati ndaku te. Tango na nyoko mala ndaku nzambe no anazala kawapi. Na seki. Eza na ba makambele kana kati bandaku na bino bandeko na ngabolo bakango peti. Tango zolinga ole kaka po ola kisake ngana bala naka mwana mamola ngia ibinga mobali nanga mwana misamo ibinga mobali nanga toki ngana ibinga mobali nanga bola kisaka biso pe ba problème bo salaki nango c'est ça ke ngape na bana ko finga mobali nanga bolimbisa nga ya mwana na sima na sali nini na ye ko senga bolimbisi mobali nanga limbisa nga azonga to bokola bana po ni boloba ngote bo sala ta geste nani mama na biso mwasi ya papa na biso Matu Samuel de fait aude kotika biso asala ye moko bebisaki ye moko peso ye ko bongisa kande baloba le ça c'est la famille ye pe abimai na public abi bolimbisa ngana ebite diable akotela kinga bino pe bokene ko senga boy po sunga biso bandeko to komi wapi boso me mabiso ka to longwa to komi na Priska théâtre azuna mobali abato l'état nyoso to mibali na bino ngo bovanda kana bango na bandako bande ko tatolo ba bande ko mibali ba ma beto boy te mamu ka koteli ndeko mobali te tolo baka pe bo solo bande ko na ngai tolo baka bo solo tango zoleka nzamba lola nzamba bible oyo aza présent tolo baka pe bo solo soki ezalaka ba copie na bino na mibali na bino bakena ko sala biloko bongo nzambe azalaka juste. Yango moni makomi le bela biso c'est que l'homme doit s'aimer il moissonnera. Peut-être yo sala ka copie ba ke kolia mbongo. Copie kuna bolingo moi sala pe mobala kuti tala li ebela bolingo. Et le robino bosala ke c'est nini e baluki 6 e baluki 9. Bandeko. Soki pena avec conscience boye ba te ke mibali na bino bosala loko oyo. Remettre au sort à l'Éternel. Ngana yebiye avocat par excellence alemba katala la katani makata contrôlaka partout où ils ont les canaux okuta ndeko nanga okozwa solution nzamba za capable mabala ngo bisika bakendaka ekosimba te mais soki ezala kapé ba copie na bino yaya osali association mwana nzambe basimbaka ete parce que tango azokele bisika mutu asasali tout lo banana makamsusu mwana honnête Priska wa théâtre Priska osala théâtre na mobali na mona kayeba sola ka basoto boite mibali ba lokuta po eloko ngana ko ndima tete ke mobali ndima te ke na za makamwe ayebisa ngai mamu na makamwe mo bazaka na Belgique kana France kana Canada oloba ngote lo basoki abalaki ndako lo balanga ke na balaki tala bo makambele kaki makambele mamzu pa ko betela nga nyoso tout divorce na bango peut-être avec le temps tant ko vanda ndako betelo ke tala to kabola ka pena pona likambo boy. Mais quand même, si beaucoup man à niveau ya ko balana na mairie, si mon bala ke de koluka ko doté moi si, cela veut dire que yona ye pendande et si là. Tout le bape bo solo ti. Atape le kutango e sali et tambola kana vérité. Mais tout le bape bo solo. Oye lo bala ngota papa na biso ko fi olomide, le kuté yaka na sincère vérité en escalier pe a commis. Tout le barata vérité, oui, hein, pour l'équipe, nga moi si na eto bala naka kasi, par mes erreurs, na salani ni na baby saka, nde mobali na nga atika nga na yebi ba couple le kwa ya papa na biso Lufutu, Freddy, Pido, ake kotika mama Louisa na France, nde bazana couple na bana na bango, aya ko bala to na Angola awa, po ayaka Angola, aya ko bala na Angola, place batu bazali, ayebi ke mamoura zawana, bato bazali bato mibalo bako mipesa respect auti voyage aye ayebi ke te place batianga na lia ka po mosi na ngai bi na lia ka kuna asimdela ke to ko boya te ba papa na biso bazaka na ba sentiment nzoto
nzoto na bango to boité mais kasi ata pona sentiment akele kotika maman Louisa ya ko ba na Angola maman Louisa surtout kaka be papa pido abali ça ne se ferait pas maman Colette Kibunzi place ya zali kuna motema ya papa Laure na kati ya ville ya Charlotte na États-Unis papa Laure ya na Afrique qui tato Congo Kinshasa toi ya Angola akene ko bala mwasi maman Colette ayebani te ba beba na te no tekala ne bazaka na harmonie kitoko boye ne bazo boko la bana na bango alekaka mbala moko boye kaka mbala moko bande ko to ba vérité zaka lokuta il y a quelque chose où elekaka entre bino na mibali na bino ngo mobala tika ke ko bala koto yo biso be bande ko basi to yeba kana biso po biso basi to yeba ka biso basi to yeba surtout moi c'est soka si alinga comme une poubelle à mobile mutema ya moi c'est zaka ngo poubelle ayele nyoso to ko accepter parce que yé besoin na ezali ba bala na bango yé parce que à promettre un mariage peut-être peu ba basa ba sala ba investigation ba ke na pe ko sala ba yeba na pe na ba camarade mibali na bande kwa mibali neti ya kaya ndeko na biso priska neti bo kilo na boyi na ye bo kilo aboyi to za ba jara ba bo kilo ebe ya si amoyo eza na bo kilo mususu soka linga na ye kaka flore atika la bena flore na e flore za magaza malamu asana ye bo kilo mususu ka linga ka dimerse ate akolinga dimerse ate atanga mama dimerse na forcer na zongi akolinga mwana ngai te donc bo kilo eza bongo soki makile kutani peut-être bo kilo priska wana ayebi lo nini oyo intérêt moi c'est a poto bande ko nanga totika okota biloko musuka bongo tozo tanga ka ko mwa nzambe tozo tanga ko mwa nzambe totiko sakana nzambe wana il est le Dieu jaloux Zaba frappa biso c'est l'homme acte na biso. Il nous pardonne car baby belobi riche à bonté les en colère mais il nous punit selon nos actes. Atika biso to futa o to salaka. Soki ya solo ba mama ngai. Ba boto la bino mibali. Nzamba lola sala nini. Azwa tana e justice so ba boto loko olalika olala mukiboye. Ngaka ka na lalika na mukiboye. Honorable à Kena awana justice nzambe ko sala place honorable à Kena mais soki pene ya solo ke ngai na sala ki di campo honorable bisinga be moni yo nga na yo esili awana ase momala nga na donc na yebi yango na za conscient peut-être na okanza ke no e ko sila te mais sili ya kasali makam na ye yango na bande kunanga totali lisu makambi ya papa na biso Denis Lesi makambi papa Denis Lesi azo sala biso Papa Denis Lesi pasteur ya lelote lobite papa nanga yebi tous les versets soka kangi misuboe akoyeba malachi eza koto papa Denis Lesi ayebi ke exras ezalaka koto papa Denis Lesi afongola ka mokanda na kolo avandi boe pe azotanga lelo papa Denis Lesi akomi a décidé akoma na porte parole ya Fally Ipupa papa Denis Lesi toyebi ke biso nyoso nde tozali toza bana na nzambe en dehors ya kozala nanu mwana na nzambe nous avons aussi des relations lelo na sa naza mwana o nazo landa malembe epeki singa te na pesa papa nanga Koffi Olomide mbote epeki singa te na pesa papa nanga we ranson mbote epeki singa ite na kutana na epeki singa te na solola na tonton nanga Fally Ipupa epeki singa ngonga ite epeki singa ite po biblia nanga epeki singa te po biso no tozali bana nzambe kaka na kata makomelo bina chebi no mokengeli ya muninga te na cheo mokengeli ya muninga te les seuls vrais juges ezaye moko mais papa so komi ko tuti sabatu mutu to la nine okila lokondo fa pekato papa na pato mususu na yote papa na ngai foko yeba peti to lobaki ana mama misamu na biso wa sambwa pona nini asola kana ba pede aliaka na ba lesbienne azongisaka boy mais so totala na film à Jésus ba saela biso to mona ki wana Jésus azali na ba santu te asangana ikana batu wana mais to azwa ba critique ndenge tia kitina sa mabile bongo papa yo penzo landiti na niveau edingo akende lobake no na botoli yo Denis ba kisi na ngai papa tina niveau wana kende edingo loba na botoli yo ba kisi na ngai opesi papa edingwe pouvoir devant Nzambe na yo
Opesi papa dingwe pouvoir devant Bible na yo. Bible oyo. Naza mwana muke nazoka nzembo kitalatala ya nkolo ya Marie. Alobi kitalatala ya nkolo ndeko soko yebite zande makoma ya Nzambe na ngai. Kuna libala ezali. Kuna succès tonda meke promotion. Nyonso ezali na kati yao. Bongo papa Denis Lesi. Yo préféré. Papa na biso edingwa alobake na boto liye. Donc, cela veut dire que azobeta défi na nzambo oyo zanango ke lokola ya zui oyo ya ye yo otikali ni lokote. Papa Denis Lesi to komi wapi banda covid e bandi tozoluka mosali na nzambe moko oya kopesa biso prophétie boza makasi na tango ya élection soki élection présidentielle elingi banda ya ba Afrique yo kabino botelemi Nzamba lobeli ngai président Kingani mutazoleka Nzamba lobeli ngai Kingani mutazoleka mikolo président de la République mais Nzamba olobate pour la Covid jusqu'à présent Angola biso to okende kaka inane yango banda to kota na confinement bino kutu bo changer phase bokoma na couvre-feu biso to aka na confinement toujours dans le confinement à la maison toujours baka ezomata dans les confinements nos provinces sont fermées et le comment ko eza sauté. Mais bino, boande na ba polémique ya kokota lelo, Wera, Jibe, Maman Pata Sylvie, ba kende ko funda yo na l'État. Soki ba fundi yo na l'État na mo lokwe comme deli kamba ko luka succès na mokili papa. Succès comme na mokili papa. Opesi biso pasi. Yango biso na tana biso. Yesu Masia. Po muto ayamba lokola mo compte pe mo bikisi. Et kokoma pasi marque de la bête et on soit promotion na kati na biso et qu'on soit facilité et qu'on a na facilité parce que bino moko basali na nzambe popesi nzela accès que marque de la bête atambola frère Patrice azaya ya Wera son ate akalobaka tala makambo ebele papa Patrice ate akala banzemo ele kaka bo ekota pe na mato ya Wera son ekotaka mama pata ate akafungola ka bible oyo kaka sainte bible oyo nde mama pata te jour ekote ya kaka papa na biso Wera son bisika azali po ete akolala na mwasi azotanga makomi na bible makomi na Nzambe po ete bible oyo ata azotanga kaka na ba aventure lokola ezalaka na pouvoir ekobanda kobongola ka bo moyindo malembe yo moko banda comprendre ti un jour tokoyoka papa na biso Wera son atika miziki afanda akomaka homme d'affaires point nini Jésus-Christ aye déjà ko s'imposer na kati na vie na bango bongo papa Denis Lesi yo lozonga ozongisa lisusu relation na papa na yo ozonga place yo na ye bokutanaka olela na makolo na ye azongisa yo Denis Lesi oya nzondo azongisa yo Denis Lesi mais papa Denis Lesi yo moko mi bomi kokota fali pupa na rankine ti mutu lokwa papa fali frère Fali alinga polémique peteo alinga pe ko finga te atozo finga e azakaka nsoki kakipa le koko kakipa koko so kakipa koko elobamaka akipa kateo tozana posa ya Jésus revient bientôt ezonga na matoi na biso tozana posa papa bo pesa biso bile ya malonga tozana posa lisusu ya ba makambo yo te tokoluka ba pasteur anangola nanu to tambola to loba ki fanatisme to boite boza batu boyoka na bino musique po ebela matin ya bote ya biso na ba cher ça se voit déjà que boyoka la musique et pe ki samite mais beaucoup minde ko bimisa ngo en public c'est pas bien papa bonzamba ngo eza wapi combien de religions au bandima Jésus-Christ té pour ne pas citer les noms combien de religions mais aujourd'hui baleka na ba réseaux sociaux bazotala comment papa na biso Denis Lesi oza kotumba Jésus-Christ bango place bazali ba beti maboko voilà Jésus-Christ n'a pas de serviteur
nzambe moko azwaka charge mais papa Denis Lesi zonga bisika oyo kutanaka na nzambe zonga na lilobo nzamba lobelaka on ebandeli ntango bokutanaka kende lisusu seconde chance kaka nde balobaka elekaka nango première kende aza wana mpona yo aosala obolamu bandeko na biso obolandi ya mamour na mokona lelo nzambe alola aleka na kopambola biso basali na nzambe oyo bosalela nzambe na bosolo nzambe asimba bino amema bino mosika que le Seigneur nous bénisse et ça passe mais toko continuer épisode au poto koluka basali ya nzambe parce que tokomi komona tozobotama na bandeko ndeko pe akozala musicien akozala ni mais tokomoni neti sentiment ngo elingi koleka sentiment wana ekomi koleka parce que komona mutu akoma tina niveau un pasteur azotanga bible na bazo respecter ye ata ba bi papa aliaka na mutu nyonso to mais akokumisa neti boye eza lokwa neti papa Denis Lesi ngi akotisa fali ipupa na kati ya rankine oyo rankine ya sana kote mutu azolinga kotia na rankine eza nani ezali papa Denis Lesi parce que nazo comporter papa Denis Lesi azali sona posa succès po awa succès za lisusu te to ba verset biblique comme pour na succès a ezo mona na te to ezali ndeka bali mukona suka to koyeba bango na misala na bango. Merci que le Seigneur nous bénisse.